sala pasi penza na motema na côté ya yemoko poutine de l'écriture Belvi Kandi. La famille, ngana lobaka toujours et encore, soki nzamba sali yo ngulu ya kozwa ata mobala ata mwa makangu ka otobengaka makangu alingi yo. Place nyonso makangu azotambola na kombo na yo ezalaka grâce. Na minute oyo vi nyonso ya Belvi Kandi otokoki koloba sa vie amoureuse. Donc na Belvi Kandi azwa penza chance te na makambo bolingo. Ezala bolingo ya basemeki, ezala bolingo ya makango, ezala bolingo penza ya mobali. Belvi Kandi azwa chance wana te. Mobali o penza ya lingi na motema na ye mobimba. Mobali na ye o penza ye moko alobi ke non na mi pesa na motema nanga. Bino moko boye bisoki mwasi ya mi pesi penza ipa ya mobali. Akoki kosala nyonso o ya lingi. Akoki kosala nyonso. S'il s'agit que non na dépenser ba mbongo, s'il s'agit que non na teka mutu pona bolingo akosala ngo. Mais retour ya Belvi ezaka kolela. Na bolingo o nyonso azomeka kopesa. Na bolingo o nyonso na ba effort o nyonso Belvi Kandi azomeka kosala. Mais mobile azomona ngo te. Mobile azolingana ye kaka te. Azot ko comprendre ata kutu te que non. Ndenge za boy Belvi Kandi aza poutine de l'écriture. Ndenge za boy Belvi Kandi aza la patrona. Mobile azotala wana te. Mobali bolingo ezate donc Belvi Kandi ye moko na ki ye moko kana kibo mwasi azomi pesa kaka mobali yango alinganga. Mobali yango alinganga mais mobali aolingana ye yete. Ami bonyisi ami sali kitoko batu nyonso balobaka mwasi nzambe yeyo. Mais mobali azolinga yete. Alinga ta kutu ko sentir yete bandeko na ngai. Belvi asala nini na mokili oyo? Bandeko. Belvi asala nini na makambo bolingo la famille. Chance ya bolingo ezate. Mama 2024 Gavker to yelibino solution. Bon aba problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante. Gavker to zalina solution. Yo oyo okota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana. Ebongo oyo etali fertilité masculine. Ba papa to bosani binoté, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, insuffisance des spermes, topé agrandissement de pénis. Posaya mwasi ekima yo ki mobali etelemaka bien te awa yoka yango etelemi ebongo oyo etali loposo vergeture babengi nduta bouton tache acné Gavker ba produit ya solo teint uniforme na 5 jours ya pamba oteli telendenge bimi kitoko na feti tozali na gamme complet ya kopakola ya injection ya comprimé na ya suppositoire ozali na problème ya hémorroïde interne topé externe papa mama kaka na 2 jours ya pamba omoni changement total. Pour la maladie ya tension, diabète, AVC, topé, obésité, lobiko et zali, perte de poids, sans okota salle de sport. Kisi ya injection P comprimé, na Gavker bikalibela. Olingi okima suki pe mandefu ya pembe, benga biso na lombango po awa tozali na solution moko durable. Ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne. Benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48. Gavker solution ya santé na yo. Moi sensibilisation ka ndenge zalaka na ndenge moko bien na ndenge moko kitoko na ndenge moko bio la famille. Gavker ayeli biso ba solution moko ya bien. Gavker ayeli biso ba solution moko kitoko. Gavker ayeli biso ba solution ya kilikili, ba solution ya kafu ba solution penza oyo biso moko tolobaka deja, ba solution nde ba solution. Balobi na Gavker bika na yo libela, na Gavker okosimba na yo mwana, na Gavker bota ndenge olingi. Papa mama de partout bolandaka étoile Nines TV na côté na yo omona ka que non makambo ezo simba te makambo ezo kende pe bien te ekozala bien benga Gavker
asunga yo. Eza na batu mosusu omonaka munene moko boye ezokota munene moko ya munene mosusu ye moko akomprendre te munene yango ebanda wapi ezokende pe wapi la famille omonake biloko wana yo moko na kote na yo ozokoka lisusu te osali ba régime oke na basala ba sport mais omonaka keno makambo ezochanger te ekozala malamu benga Gaf Cœur asunga yo na ndenge moko ya kitoko mingi makasi. Salut, salut, salut chers Bouchou, salut chers abonnés, salut chers connaissances, salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bien, super bien par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, Yalelo na ye lisusu na poutine de l'écriture, na ye lisusu na Belvi Kandi, na ye lisusu na ye moko la patrona. Ebele ya batu barotu nanga mama Étoile nini lisusu, bolingo nini, nani mutu lisusu, azokisi motema ya poutine de l'écriture, motema ya Belvi Kandi la famille. Avant na kota na mo zindo e kozala mwa bien, na ya ko sensibiliser batu nyonso ya sika. Toyebi ke chaque fois que tosalaka bémission bato sika pe bakotaka yango na eko sensibiliser batu nyonso ya sika. En tout cas, si c'est la toute première fois ya kokota penza na chaîne na biso, chaîne moko kitoko, chaîne ya ba analyse somo, chaîne moko ya ba information pas possible. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et que ça la biso, oyo penza tolobaka na biso chaque jour, chaque minute et pourquoi pas chaque seconde. Tokos makasi. Bambote nanga na ye moko linda bukulu ya balinda bambote na madame Gracia Mpoi na pesi bambote na mama Lisi mpitu ya balisi bambote nanga na ye moko mama Eugénie Zemanga bambote nanga na ye moko madame Matrine Mafuta et sans oublier bambote nanga na ye moko madame Judith Diampovisa la parisienne. Voilà. Le loto na Belvi. Oui, c'est vrai. Belvi Kandi aza na chance ya bolingote. Mibali nyonso o Belvi alingaka bazala kaka tolingi Belvi te. Quelle que soit propriété na ye, quel que soit kitoko na ye, quel que soit ki bula patrona o yaza nango, mibali balingi ete. Belvi azonyo kwa mama kasi na kote ya bolingo. Belvi azonyo kwa mama kasi bandeko nanga na niveau ya bolingo. Imaginez Belvi Kandi yake kozwa zemi ya mobali. Alobi comme na zui zemi, mobali kasi akolinganga parce que toyebi ke la plupart ya mibali na biso ba congolais bazala kata soki alingi yo. Alingi yo te soki ka zemi ye akomi kokanisela mwana Mwana Zoya. Congolais partout oyo ozali na monde entier offre oyo ezali spécial pona yo parce que ozali mwana mboka mabele ya mboka batekelaka ngo bapaya te. Congolais tala mabele oyo ezali komonana ezali plat à 3 minutes ya boulevard Lumumba route nationale numéro 1 awa na kati ya Maluku à quelques minutes ya péage ya Menkau oza mobimba na $750 ya pamba ozui 15 mètres sur 20 na yo y compris les documents administratifs na kati. Donc okozwa ba documents ya quartier, okozwa ba documents ya commune, okozwa tous les documents possibles oyo esengaka mutu azwa pona parcelle na ye. Pe oza na possibilité ya kosomba a crédit soki ozo somba plus. Ah oui, tolobaki te, tolobi bien y compris les documents. Au pesi mongo na yo, oza na droit ya terrain 15 mètres sur 20
ozali na droit ya ba document administratif nyonso tu. Moi sensibilisation ka ndenge ezalaka na ndenge moko ya bien na ndenge moko ya bio na ndenge moko ya kitoko la famille ba mapango ya koteka yango oyo ka ndenge nalobaka toujours et encore papa mama c'est vrai tosalaka ba voyage ya bakilikili toliaka tolataka mais ekozala toujours malamu en tant que parent bokanisela pe bana bokanisela pe bana na bino ekozala malamu mingi esalaka pasi pe esalaka soni komona soki baparent bakufi bana bakomi kotelengana mosusu omona kana matanga eza bato mosusu batunake kana matanga wana sikoyo ndenge eza boye bapapa batikaki nini yango omona bana pe sagesse eza te batikela biso ka bambetu basani na bazungu sikoyo bana bawandolala na balabala tokanisela pe bana la famille bamapango eye $750 ya pamba to profiter biloko ya kitoko eumelaka nango te ntango baoteka bamapango $750 mapango ezoya deja na bamikanda nango mikanda ya leta ezali deja sur place mikanda ya chef coutumier ezali deja sur place donc yo sombi kaka makambu na yo nyonso mpia o bapesi yo naye kosala lisusu mwa rappel parce que eza na bandeko ebele o baza na poto balingi baosomba mapango mais problème na bango eza ke tango baotinda bandeko na bango o baza na kine pona okendo tala place mapango ezali bango batindaka mbongo te pona bandeko na bango pona ba transport s'il vous plaît ndeko na biso commissionnaire tango aosteka ba mapango soki boza na besoin bokendo tala lupango bokendo somba boyaka na bambongo na bino ya carburant parce que carburant basombaka ezalaka bongo to bolingi bokendo tala ekozala malamu botindela bandeko na bino mbongo ya carburant bakie batali lupango bazwi ba video pona bino soki bokolinga bosomba bosombi makambo ekendaka bongo et puis na kilelo parce que y a de ces personnes babengaka oh mama étoiline siko makambo commissionnaire eza nde nini bino boza kutu na poto soki olingi osomba lupango partout dans le monde ezalaka toujours commissionnaire na ba pays anglophone nde place toomona toolobela ba makambo ya ba agence boye lupango nyonso ndako nyonso olinga osomba eyaka toujours na ba commissionnaire ba agence nde batekaka ba mapango ezalaka bongo la famille s'il vous plaît eza biloko ya kotiaka na mutu tango bootindaka bandeko na bino nga awa nakoki kolekisa jamais publicité te keno ya mutu moko azoyiba te jamais avant nalekisa eloko chez Étoiline Ines TV nasalaka ba vérification ya makasi ndeko na biso héritier atekaka aza commissionnaire ya baane soki 7 ans déjà na mosala oyo musala na ezalaka kotekaka ba mapango c'est un homme sérieux donc bomitungisa te bomituna kutota ba question misato mibale te eza mwa bongo tozonga makambo na biso film na biso assumer la famille eye na likambo ye Belvi kandi atie kozwa zemi ya papa Blaise pona ye tellement bando telengana alobi comme na zui zemi papa oyo eli emata ekita akolinga ngai comme akomona mwana parce que mwasi na ye ndako aziza abotela ye mwana moko sko nga pe na kote na nga comme na zui zemi e osala nde nini e osala keno papa Blaise akokabwana na mwasi na ye comme ça akolinga ngai wana nde ezalaki ba plan ya belle vie nzoka eza mibali mosusu ya la famille soki alingi yo te ata soki omisali kitoko wapi ata soki osombeli famille na ye bandako ata soki osali omati okiti soki mobali alingi yo te yango napesaka toujours conseil na bandeko na biso kota na libala s'il vous plaît kota na libala oyo yebi ke mobali alingi ngai ovanda na kimia nyonso kokotaka na libala te keno parce que nakoli parce que mobali wana aza na mbongo nakotaka na libala mais na sese ya motema peut-être akanisaka na ye kaka ex na ye peut-être akanisaka mama ya bana na ye peut-être akanisaka fi moko boye babando vivre na ye kala likangu na ye abala mais na motema na ye ezalaka fi wana jour tokokutana na convaincre ye azonga na vi na nga sikoyo yo oke kokota na libala bongo okoniokwama makasi
libala etambolaka bien penza makasi soki mobali alingi yo mwasi makasi epuis yo mwasi okomi koapprendre kolinga mobali yango bomonaka bamabala bongo etambolaka mais soki eza libala keno yo mwasi oke kosala na yo ka ndenge bato mosusu bakendaka ke komona nganga azwi bakisi mpona mobali wana talaka aza na mbongo alinga ngai le jour oyo makanisi na ye kozonga nde le jour okoyeba keno mobali oyo alinganga te ezalaka bongo donc bagene kilelo kolinga mobali te keno paske aza na mbongo nakende ovanda mosusu azoluka kaka mutu azalaka na ndako bolingo eza ta kuna te akipaka yo te yango bomona basi mosusu aoloba mobali nanga apesaka nga nyonso mais affection ezalaka te mobali nanga soki abimi atie na ye akipaka nga te pourquoi parce que mobali wana alinga na ye yo te ye azalaki kaka na besoin na ndako mwa mutu azala l'essentiel ata soki asali bavoyage na ye aza na mosala ayebi ke eza na mutu moko akolambela ngai akosokolola nga bilamba akorepasele nga bilamba me na makanisi na ye na motema na ye oza te eosala pasi en tout cas la famille oyo nyonso nano balanda filme na biso te ya assumer la famille na osenga na bino bokota chez Belvi Kandi Poutine. Je m'excuse, film moko ya kitoko kuna papa Serge pe azo jouer rôle na ye azo jouer papa te abwakisi bana na ye akala aye kobalana na mwasi ya sika siko na mwasi ya sika wana azo continue ka kindumba ake kotia zemi mwana batu mwana muke oyo papa Serge akoki kobota siko bana oyo asondola kala lelo bana wana bazwi makoki la famille mokili oyo bapapa toyebaka kobatelaka bana na biso nga nalobaka toujours bolingo na yo ya liboso nde bolingo soki obala deja oyebi ke ozalaki deja na mwasi bokabwana e ozala malamu bosala effort ya makasi bozongana parce que ata soki obali deuxième femme mwasi ya mibale ozalaka na kimia te na mwasi wana ozala kaka bizaleli soki asali boye kutu mwasi na nga liboso bando osala boye te kutu mama ya bana na nga bando osala boye te olinga okendo luka lisusu mwasi mosusu libanda tina ndenge okomona kenona yo moko na kibu yo moko la famille on se retrouver na bana 60, 70, 80. Pourquoi? Parce que olingi osala référence osala différence plutôt entre mwasi na yo akalana ba oyo zozwaka sika et ozala bongo. En tout cas, courage, surtout na yeboko Poutine de l'écriture, aza na chance à bolingo te to lo bango lisusu, donc na système boko ya bien. En tout cas, na beti maboko na yemoko Poutine de l'écriture Belvi Kandi la patrona. Quand ndenge na lobaki na ba émission nanga mosusu ke no ba film Belvi eza ba film moko to landaka, tango landango okoki ko landango na bana. Eza ba film moko ezo edukaka. Eza ba film moko koya kokuta mafinga te. Okoya kokuta ba makambo ya buzoba te. Donc ba film moko ya bien penza mingi makasi. Ata façon ya kolata bien sûr, eza na bata moko tomonaka surtout bandeko na biso neti basiana lelo komi mwasi ya libala. Na bandi ke ba biloko na ye ya bilateli ya mikuse makasi. Akotika ngo mais lelo totika lika na tegra tegra kote na yo pe bongisaka mwa kolata ekozala bien lataka ka ndenge omona batu mosusu ba olataka mwa biloko ya milai ekozala bien makasi. Congolais partout oyo ozali na monde entier offre oyo ezali spécial pona yo parce que ozali mwana mboka mabele ya mboka batekelaka ngo bapaya te. Congolais tala mabele oyo ezali komonana ezali plat à 3 minutes ya boulevard Lumumba route nationale numéro 1 awa na kati ya Maluku à quelques minutes ya péage ya Menkau oza mobimba na $750 ya pamba ozui 15 mètres sur 20 na yo y compris les documents administratifs na kati. Donc okozwa ba document ya quartier, okozwa ba document ya commune, okozwa tous les documents possibles oyo esengaka mutu azwa pona parcelle na ye. Pe oza na possibilité ya kosomba a crédit soki ozo somba plus. Ah oui, tolobaki te, tolobi bien.
y compris les documents. Opesi mbongo na yo, oza na droit ya terrain 15 mètres sur 20, ozali na droit ya ba document administratif nyonso tu.